est-ce que maman chaque fois avec un niveau karaké ngana ke luka maman chaque fois babia longo comme na vista avec tant nyonso maman chaque fois ça plus de 40 ans na kata musalo. Est-ce que maman chaque fois avec mutu boke lukae balobake alongwe na ndako akomo futé la côté futé si comme soit changer adresse. Maman Kalunga s'il faut au pesa idée au pesa makanisi maman chaque na pona ibako leliwa espace ibako pesa ni pour place nyonso ba lela maman chaque kwa mona mote ata bapangieli puta bakebakonzi na musala bitoko za problème place nyonso ba lela maman chaque kwa mona te aimons nous vivons comme on a pété maman chaque lelo azate mais famille batike pour bénéficier de quelque chose famille na ba bénéficier de quelque chose ngam na sala mais famille na ba bénéficier au moins mutu a bénéficier de quelque chose ezaka wendo na okufa na nga lobby lelo na reçu au vinanga na otala pena 40 ans na nga ona sali esungi nga libota na nga ngamo pe na yebi ke libota na nga esungi nyonso to ata toleli mama chako na mapata aomona te aimons nous vivons liwayo utawapi yobangaka tatitra motota oyeko pikola basali na nzambe opikoli lisusu bayebe na nkolo yesu nasengi opesa kimia na mabota ye mitema ezoki yo pesa kimia ye na mabota oyo ezolela ye opesa kimia ye. Bonjour Azer Sifo. Bonne santé. Nzamba en contrôle. Nzamba zobatela vraiment. Et mes condoléances na l'artiste nyonso et puis nous a touché na ndemo topé ta mort na bino. Merci le quoi pour Zarakat na biso donc ba merci pareillement. Nzamba zaloku parce que yemta zwara yemta pesa plutôt yepe mutu azui ninga na biso. Voilà, maman Kalunga tebeta moi lisolo sur disparition ya maman Chako. Et puis au clair sur opinion bandeko balanda biso maman Kalunga ozaki parmi bato liboso oyo bakotaki disons na bato liboso amona corps ya maman Chako na kati hôpital maman Kalunga tango koti omoni corps ya maman Chako c'était comment c'est nous les aki ndenge eza bablo mosusu eza ba mauvais souvenir donc yo moso otali obi balasimana oze lisu te komeka mais lokola programme ezaka ya biso te programme ezaka ya nzambe moto ayebaka ndenge kokabola baprogramme biso tozalaki na président Lombe touke ville naumi soki to président Lombe azeli nga na résurrection na mati babengi président Lombe bafise mokolo ngo neti ezali mpe ka mokolo mabe na ntongo mamilo abengi nga abi na nga joli babi mbata sela kufi batika na bamakambo wana nga loko nazala peme na mbata sela directement namoni leta nakei kuna ezala mosika nabengi nga bamo nabengi na alo ayambi yaya ngabi yaya kosala kutu baje wana olingi osala wana te abinga mokolo bona osala bese batika nga na bokola bana ngabi yaya azala kimia zala mpe na vie de prière eleki nango na ndenge nakendaki nazwi président Lombe mpo toyaki na programme mobo na ville 9h tobandi oke tokomi na 7e mairie président azwi appel babengi décor moto abengaki siko nde président asololaki azalaki liboso nga azalaki na nsima natuni président nini yango susu kaka makambo ngo mbata sela
atunga mbata si asaninga po ba utu sa mambuke abino baolo ba yepa abi baolo ba shakwa kufi donc décor azaki déjà kuna na hôpital non décor ayoka kiango epa ya groupe mombo tozana nga mi côté là nante nakata groupe ba teka mbamwelo nya mamasha groupe ya WhatsApp ba groupe musu tozana ya WhatsApp ya SOS Goma OK abi papa balobi awa nani mamasha kwa kufina ashi tokuma déjà na nini déjà abet la président le menga bi a président na malade vraiment le première fois na tambola ya on a pesi au retard et ça so celle kalikamuke au pemina au moins 2 minutes na sa président bon président bi me falo bimano tenga no matene ni zando yango tozui et singa ngana otokoma sur place nde tokomi siko na 3e mairie président abenga yemo mama Shako abenga mama Shako mama azu mamani ndeko mama Shako atalinga kana sima abina affirmative donc affirmative on a encore ba verbe le quoi conjugaison abi président abina oui c'est vrai akufi abina sikondo zoka bien te to sande to continuer là bon to ya ozonga to sande nga président biso toza alimité awa so to bito continuer nzela na biso mo pe tozala na capacité donc banga bindi capital biso hôpital to ngato ni capital biso hôpital po to so comme na 3e mairie déjà ça me bandaki 7e l'état ni to comme ti 3e nga bité to kota président déjà il a qui prêt mazako tuna nga état sanitaire na ndenga omona ngo est-ce que na ko supporter ngabite président tokota na kati lokola tozalaki mutu azalaki te kaka mama Shako na biso tosambelaka na ye parce que mama Shako baza famille Shako OK mama Shako na biso oyo tosambela naza mwindo bo mama mo aza na internet bo tomoni bango mais tokipe bango te po bango bazali na ngambo na kuna baolela na mama ani biso tokoti bakotisi biso na kati directement toke président bifona mona docteur na urgence toke mona docteur alobi ba constant o basali na minu ba remarquer que tétanos et matiti na cerveau papa tuni est-ce que vous réanimez abimisi presque ba document ya ba docteur ba nini ba fiche na bango abi est-ce que président tuni est-ce que na koko mona nzoto babi pas de problème boki tokei ba fongoleli biso tomoni mutu te tomoni ete tomoni ka badra docteur aye alobi bomoni biso tomoni te ba tomoni ka badra est-ce bango comment est-ce que ba oyebaki yende mutakufi voilà nde ba fongoli poza so mutakufi tamsa kufi mupanzi bazwaka ye babongisi mutu na ye après ko bongisa mutu na ye bakanga ye mo ba scotch mo boza ya pembe boy ba papier collant bakangi awa abi bo fongola nazaki ngai na président Lombe na ye komona su 2 personnes moko bazalaki famille ya mama Shako mais bazalaki bana mibali batuni biso bomoni ndeko na bino tomoni te balandi biso ndenge balandi biso boye baye koyebisa biso baye tant bazofongola bango mpe bazali sur place bafongoli effectivement tomoni mama Shako oyo bozalaki na ye mama Shako oyo tozalaki na ye tomoni nzoto na ye lelo mama Kalunga et puis omoni mama Shako aza so invité mais il y a d'autres messages bandeko mosusu na baréseaux sociaux oyo ezocircule balobi mama Shako
bamusu babi eza problème ya famille mpo bandeko ni bato ofakala mingi te bamusu balobi mama chaque oza coronavirus mais mama kalunga yebisi biso mino est ce que vraiment mino ekoboma moto nga na oloba makambo oyo docteur alobaki nga nayokaki deux personnes à part famille na ye oyo biso tokutaki des artistes oyo basololaki na docteur ezalaki ngai na président Lombe na oloba makambo docteur alobaki na koinvente te na posa koinvente te mpo bato bamonaki nayebi koloba nalobaka bien na koinvente te na oloba oyo munganga alobaki. Mais c'était pas suite à négligence de sali que maman chaque on a liwa na hôpital négligence et outil pas maman chaque auto négligence et outil na HG bon bato musu balobi ndenge yo lobi o famille o ninde to abo mutu na mutu na famille na ye makambo elekana kati ya ba famille na biso to lukaka elongi ya nzambe asalela biso minu ya maman chaque balongoli yango c'est déjà 3 semaines. Mais médecin on a ABC biso donc moi je suis 3 semaines à HJ te asaki 3 semaines te parce que bato bayaka oyo ozongina yo docteur médecin on a ABC biso lobi pour minu ezala infecté faut ezala de 48 à 72 heures faut ezala infecté matande wana mais tangu ya yaki azopesa déjà ba symptômes nyonso ya tétanos. Tétanos déjà il y a un moment où ils ont mabe. Tétanos c'est quand on a battu. Parce que tétanos c'est qu'il y a un cerveau. Ngana ana mamute ya mama chako aza soki abeli soki famille soki nini ngana ana olobaka mambo. Non mais par rapport à médecin parce que même bande de nous sur artiste bande de la HG bomeli biso ndeko. Comment on a la mine à l'hôpital amitié balonga mino des moto à civil fa yesusu. Alors comment barolongola et puis akufa et puis na ki balongola ki 3000 mbala moko oui balongola ki minu misato mbala moko mais il y a déjà 3 semaines banda balongola ki yango ce que ça ki minu muteko iko sala mabeto minu muteko iko boma fallait ça de 48 à 72 heures. OK selon médecin parce que biso toi na kati ya déontologie médicale biso to na kati ya déontologie artistique et puis ya solo penza te poto tangi na biso te ka balaction oloba bo sala boye nde to koma pe ba artiste icône e boye na boye po biloba lobeleka biso omoni so balobi banda kokanga mutu moko yo loba boye yo lobaki boye ça sera difficile. Faut koyeba kolandela omona minute oyo soki ata leta ye moko zwa ngona maboko parce que o wana les institutions mobimba HJ au sala bena constant que banda HJ azwa les artistes na maboko liwa pende ya la penza disute par rapport des ala omoni bata théâtre omona baza maladi moko na yebiso kolinga te mutu nyonso ya théâtre so meme na hôpital azani ka malade mais banda ba traitement oyeya esala ke esunga edosé parce que bambongo mususu to bando ke no kufuta na hôpital tonga to kokate kufuta net na ba HJ wana mais il y a d'autres artistes quand même faut qu'on féliciter maman Denise babisa négligence ça te bien te ata na famille so mutakufeli mwana ba négligeaka mama ba bossa na ko bomba ke 9 mois obota ki voir même eloko l'équipe passe ya vie kozwaze me ya capacité ko boko le capacité mais ko passe bimisa mutu na mukili pesa e vie c'est bien batu bakolo ba HG za mabe c'est bien batu bakolo bande bakolo ba wana mais il fallait d'abord kozonga na kati ya médecine kotuna nini lisusu ezalaki problème o esali ke emema na liwa ou soit ba retard o HG ezala nango ou soit ba makambo ebele na place to lobaki
akufi na boye oh même toi na connaissance nango babi HJ à la moelle lanterne c'est marié surtout bino ba artiste HJ ezana bato ebele so za mtoka mtema to yadi so za mtoka mtema te donc so moni ba fièvre no bandi lundi kozela to kende jeudi poko bae kende ka lundi wana beso monde déjà parce que nzoto elakisa biso ke naza nani bela ya makasi so moni ke ti lundi ko banda déjà yo déjà vendredi banda ko mikende autant que mama nevo na bon ba sa ti ko ma lundi o komi déjà suki o banjo mela bakisi na ho voilà donc tout le ba lanterne te mais tout le ba ke bazana bato ebele parce que bato ebele ba signer ba contrat kuna même bino ba artiste il faut les privilégier par rapport il fait la non faut la privilégier surtout tu es privilégié comme peut le quoi tribalisme pourquoi ngana oloba biso ba artiste tous la privilégier te mais vous avez non le bateau za la privilégier te mais au montant ba tia cardiologie ezaka cardiologie mon côté cardiologie 1 2 3 4 voilà parce que so batiango ata 3 ya pamba bato baza 30 c'est que ba ça dit tout moni ba ça dit tout bakoti mais so ezaka moko so moko azo sala 1 heure du temps na 4 omonte ki bato mususu ba kokokota te voilà mais so ezaka lelo lundi mutu mususu azo kota mardi mutu mususu nde bando soigner bato wane bando pesa mo manèvre loko les hôpitaux ya munene il faut ba chango ezala rata mibale to misatu po bato mususu et puis bazala na service o ezolandela peut-être mutu mususu bato mususu bazala ta mususu ayoki hôpital net na kutana na mwasi mwa kabela kutu $20 na kati mama kalunga tena abona malade mena sepeli makasi nde na monio na la na Lubumbashi ti lelo naza numéro na yo na bosani kutu kombo mama wana akoka pe koza ye moko soki service moko ezali wezolanda ozana nani bona ba service na ezala potango okota so za bien te ba tuna déjà ke toya na kit ba kit wana kweza soni monta msuzo biete mais soki ka bolobi ke pona batu batambola na bango wana ebi ke mutu bon na yebi te soki sala mape bon donc soki ezake mutu ayeye moko bozo landele bosala nini peut-être ma monsieur kotambola presse voilà makalunga témoignage nous garder pour Mama Shako to tu tourner ne ka to kende ka Airways ouais même pas est-ce que c'est déjà 1 mois donc so où mais c'est que 1 mois to tourner na Roncia Mama Shako azo kutena nga leki na ngai mutu akopesa nga invitation na yo azo ya koyebisa ngai lelo invitation no libala eza pa na ngai ataleki na ngai nakobongisa suki ndenge nini yo ebi biso zwa ba mama kilo bona do ba makambo ebele to tourner pe mingi to sali msale ebele dernièrement ka awa na to tourner pa Belleville na bina kende na pa Mama Shako pona zwa na lukama ya moto na sala kisi mobo na komya ba singa longa comme na vista nga donc faut mona ne na bae de ba mina ngate ko kana mutema pasite kene na lupango elandi tuna kaka ndaku ya Joski place à Sili Vina qui a beaucoup tangabi nous sommes tous des artistes na côte pe na kati kuna na sali maramnyos ozomo donc ba souvenir ezebele o ezaki secret lo ebikanzambe voilà ba souvenir ezebele et puis namona excusez namona tu menaza maman ko ala ina problème na mobité pour modèle bolé là qui est na HJ je sais pas et maman Kalunga lelo ba programme nini obozo sala pona kolela Mama Shako na mère nyonso oya zanango pe na musalo asala na art na biso ya Kongo Mama Shako aza icône na kati ya musala o Mama Shako asali mingi nyonso tokosala Mama Shako tosala msusu Mama Shako te mais kokunde na honneur oui kokunde na honneur tokundie na honneur
Il y a un groupe, monsieur Zaba, un monde nous vivant. À chaque fois, bisoto kindaka, oza malade. Mutu pena zo comprendre que oza malade. Mais, ozilaka okufa, omona note place au salisao. Ba honneur nyonso bisoto osala pona mama Shako. Amona ngote. Amona ngote. Est-ce que maman Shako azaki na niveau kaka ke ngana ke luka mama Shako babi alongo ya comme na vista. Avec tant nyonso maman Shako asali plus de 40 ans na kati ya musalo. Est-ce que maman Shako azaki mutu boke lukae balobake alongwe na ndako akomo futé la côté musu sika musu changer adresse. Maman Kalunga s'il faut au pesa idée au pesa makansi maman Shako na pona ibako leliwa espace ni bako pesa ni pour place nyonso ba lela maman Shako amona mote na musala bitoko za problème place nyonso ba lela maman Shako amona te et mon nous vivons comme on a pété maman Shako lelo azate mais famille batike pour bénéficier de quelque chose famille na ba bénéficier de quelque chose ngam no sala mais famille na ba bénéficier. Au moins mutu a bénéficié de quelque chose ezaka wendo. Na okufa na nga lobby lelo na reçu au vinanga. Na otala pena 40 ans na nga ona sali esungi nga libota na nga ngamo pe na yebi ke libota na nga esungi. Nyonso to sa ata to leli mama Shako na mapata aomona te. Aimons nous vivons. Voilà, le maman Kalunga et mon vivant. Donc, bateau aux gens pour ça, on se avec l'artiste et le rôle de la maman Kalunga, ma vidéo, mais bon, sur la banque, on va en vivant. Tout le temps, on va arrêter et comme ma haute, sur la qui m'a remonté dans le thé, voilà le maman Kalunga. Maman Kalunga, vous savez, programme de beaucoup de laïcs, beaucoup de liwapi, et puis moi, des Kodja, déjà, vous bandiango. Est-ce que artiste bano vivre kaka na soit kufi babano kotizele? Mais vous en avez comité la bien on vous tira na ba moi mike. Zamba sunga ngama ngamba le tellement belé mais nzamba pambola bato baya pona sunga biso lokola ba mama Denise Nyakeru quand même ata so bat ba boya lelo mais nzamba juste omona nzamba asunga bato ba mitema minene lokwa ba mama Olive ata so bat ba boya lelo nzamba asunga bango mais biso moko to ana ministère ya culture et art biso moko FPC Fonds de promotion culturelle et yeli soupo na obenda bato ba 5% soro sa mo musala na yo fo à partir à source balongolo 5%. Lelo mama Shako akufi to mona pe FPC na misala na ngo bato to komona bakoya wana kaka to mona ka mama Olive bato to komona bakoya wana to mona ka mama Denise to mona kaka to komona kaka. Mais cause l'artiste, est-ce que ça m'a bé? Pourquoi cause l'artiste? Pourquoi bino boebi que bon artiste parce que artiste as a prince, hein? Oui, as ambassadeur. As a prince. Pour nous kolakisa ke ba prince ba ko cause la beauté ina. Université. C'est que bozana posa art. Ezaka art comédie te, ezaka art musical te, ba peintre, ba sculpteur, ba modéliste, ba forme. Est-ce que ça qu'il faut tout ba cotiser pour maman Shako Kunda? FPC Fonds de promotion culturelle Boza wapi. Ministère à culture et art. Ezawapi. Aïe, NTPC ça n'a pas sous-traitance.
ba sokoda bato ebele na kati ya sokoda balingi na bango te koya kosadere mpona neti makambo ya boye société na biso sokoda akoki kosoutenir biso bato ebele toza baartiste ebele mais bato ebele baboyi na bango koya na sokoda yango nga na kobenga bato boya na sokoda boya bosafilie bozala na kati boyokaka makambo ezoleka à la longue ata bato bazwaki te na soneka biso bato toa na sokoda peut-être na bamitu ya bato ndenge ezosala à la longue peut-être mutu na moto banda kobénéficier bapart na ye na badroit na ye. Voilà, merci Mama Kalunga. Nakomi trompement na suka ya traitement mokwalelo mot de la fin na yo et puis nino koloba na bandeko na musu na yebi ke bino so bozana choc boto peta moko na bino mot de la fin na condoléances kaka na famille oyo ebungisi biso toloba tobungisi mais famille chako baotikala na mawa ntango biso nyonso tokopanzana preuve ane ntango touti HJ mama chako batali place aovanda kuna eza mokie lokola biso boye lokola nga lopango nazovanda boye eza mokie bazongi lisusu na veme esika mama chako azali kovanda mama wana ya poto lokola aza fanatike alobi bolelela mama chako ntango batie matanga nayebi so elongwe matanga ekomi kermesse na bato basala théâtre kala oya koya na caméra toye koteka mama chako to toye kolela mama chako wana après matanga te avant matanga tant tokotika ye na clinique quinoise nde toza boye moto akotikala likolo ya moninga te libanga moko etikala likolo ya libanga eza te vidi babar wana place nyonso mutu nyonso alinga alakisaki ngai nakoki kosomba kazie ngai nakoki kosomba meme brasserie mobimba nakoki kosomba whisky nakoki kosomba ata ba whisky eza bapri ya likolo toza na altitude ya matanga te toa na altitude ya matanga te wana pena bandeko na bino baartiste comédien nazolobela baartiste comédien voilà. naolobela baartiste comédien naolobela bachroniqueur donc moto aza na altitude te olobi nini ndenge mama chako akufi naloba nini mama chako akufi yo yebi te kakufi mpo aoposinga baquestion yango moni nga babisika mosusu omona ngai te omona ngai te mpona boyi bamélangeaka torsion te na se mélanger na place wana te peut-être omona nga na morgue mokolo lever corps ya mama mokolo ta moso omoni nga na cimetière un point c'est tout naana eloko na koya kozwa place wana te parce que toza na mawa président Lomba abi bozala na altitude ya matanga parce que chef de l'état lobi troisième vague oyo effectivement pour nous l'action que troisième vague oyo eza makasi to luki morgue ba place ezate tango babi to luki morgue place ezate donc pour na yozo kanza place à masanga yango ndeza anti covid donc ba masanga na nde yango eza anti covid point to milukela malade balobi na biso mutu na mutu azonga to ana réflexion to kanisa mama chako to biso nyonso tozela eta kufa po azalaki malade te po toyokaki sangwa malade te bongo eza bato mosusu toyoka deja sangwa malade bongo eza bato mosusu moto boyoki sangwa malade te akufi mais yo moto okanisa omona ata mosusu libu mukongo makolo okei yo kozosala baje na ebembe ya icone ota mosusu abandaki théâtre yo kutu mama na aza na ota mosusu na classe bato baa na manière bato baa na makanisi bato baa na est-ce que bato bazokanisa lokola bato baokanisa na bango te neti nga place ya bongo bozelanga te bozelanga kaka mpona ya komela fante onga na melaka fante eza partout na kolela mama chako na ndaku mokolo ya kotombola corps na kei cimetière nini kombo yango nini morgue na tomboli corps na ke cimetière na zongi ndako ponga na kokende landa fanta na bar te OK
na kolanda fanta na bar te na omelela sucre na nga na ndako